Salut la famille, bonjour, bonsoir, shalom. Ça dépend, il y a R.O. Bozali Kolanda vraiment vidéo na biso. En tout cas, nous sommes là. Notre chaîne, c'est Family Bota News TV. Ngai moko na deji yamba. En tout cas, nous allons présenter bino émission Obande Kolanga Kande na Lobaka. Nous sommes là pour na bactère, actrice na biso. Oh, il y a monde, il y a théâtre. Kakande Tolobaka, tozana vraiment pour na bango. En tout cas, na lobana bino actualité nyonso o ezali pour na actrice na biso, bactère na biso tozala kawana pour na koya koloba, pour na koya kosala banalise sur bango la famille. En tout cas, lelo vraiment toyé kosala analyse moko concernant Dina na la douce et concernant Linda Coach et na vidéo au bazami sa to bazana Marie-Jeanne. J'espère qu'il y a plein de gens déjà avec occasion à côté la vidéo na biso oyo mais tu eka kosala analyse boye sanga boye ba pourquoi na kosala analyse ya vidéo o la famille. En tout cas, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Family Bota News TV, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. En tout cas, il kosala biso bien. En tout cas, nous sommes là, nous sommes Family Bota. Ceux qui vraiment ont Family Bota, aux Dinachou, aux Péchalov, parce que nous sommes famille, au ko hésiter ya ko s'abonner parce que tous à la kana pour na bango. Toujours le actrice na le barabactère na biso actrice na biso oh bandima kozala ensemble oh bazo sala biso musala kitoko. En tout cas, nous sommes là pour na kolobela bango balobi ming la famille Bota ming belle vie candidat patrona tout ça là vraiment ba promotion ya ba film à belle vie et puis to lobela ke na nyonso o ezali vraiment yaye. En tout cas, toza wana na ebiki soko continue na vidéo na so pour la première fois au ko hésiter te pona kokota balobi toza na événement kaka moko le 29 mars événement ezakaka moko showbiz balobi ezawana. En tout cas, bolanda na nous publicité na biso il y a événement na biso et puis on se retrouve après. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour Pe Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui. Voilà la famille, donc quand on a le qui événement, tout ça on kaka moko. En tout cas, tout réservé ma place nabiso, cause la bien surtout réservé ma place nabiso et que ça là vraiment bien si vraiment olinga poutune. En tout cas, balobi maman papa bozanga te to somba babier, to somba ba parents babier, to somba bandeko babier vraiment na Kinshasa pour que ba côté événement nabiso que ça là bien. C'est une meilleure façon ya ko soutenir notre poutune de l'écriture. Voilà. En tout cas, bandeko nanga nazochi la bino vidéo bolandango mubimba. Bolanda vidéo mobimba so bolandi vidéo mobimba puis tokozonga pour que tout meka kosala analyse kandi na lobena bino balobi analyse ya vidéo oyo parce que nyonso tozo poster bazo poster ezala toujours kana ba retomber ezala ka toujours na makambu na lobaki biso tozala kana pona le bon tozana pona ko pousser bactère actrice na so ba kende liboso tozala kana te pona ko kabola mais ba oba pona ke ba ya ka ko kabola ba comédien wana ça n'engage que eux biso tozana pona ko kangisa bango tolanda. Très bientôt chez DD TV. Toujours. Voilà. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Dinana la douce. Yadi. Babi ezala bongo. Lelo biso tolobi toye visite na ndako. Babi na ndako abayambi biso kwa ba reine. Babi na ndako mère azalaki na biso alandeli tournage ti
na suka. Apesi biso linda ya ofele. Donc, à bientôt, hein. À très bientôt. Chez Dédé TV. Hein. Toujours. Voilà. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Dinana la douce. Yadi. Babi ezala bongo. Lelo biso tolobi toye visite na ndako. Babi na ndako abayambi biso kwa barene. Babi na ndako mère azalaki na biso alandeli tournage ti na suka. Apesi biso linda ya ofele. Donc, Et voilà la famille, j'espère que tu as vu la vidéo wana na bandé nango 2 fois. Nebile pourquoi na bandé yango ba te belé bazwa ki taper ko la vidéo wana. O eza concernant Linda, concernant Dinana la douce. Et puis bazaki na Marie-Jeanne, tout petit peu Marie-Jeanne na 4. Tu vois la famille quand on a le banabino, nous sommes là, tout la poste bactère, bactrice na soba kende liboso. Alors, eza na place moko boy o bazana pour na ko étouffer bactère, bactrice na biso. Et là, moi, quand je parce que liboso ezalaki que belle vie akangaka batu, belle vie akangaka ba comédien, belle vie azalakana pour ceux qui ba comédien bazawana ou ba jouera pas na ye apesa bomba mbongo pour que batikala ka pa na so boki bisika mususu bokoyoka ba problème ceux qui bosali boye bokozongisa boye la famille nengena tali sabino ki makambo baloba pour na belle vie eza yango te. Les autres, mon Linda coach a joué vraiment partout. A joué, ils a bien boyé. Tu vois, biso to linga ki boyé. Ce que quelque part le bidi nana a Betty bordir pour le Linda. Linda aza mutute ba zoye pas mutute. Bon, terme va utiliser, j'espère que beaucoup de termes voilà. La famille ba été. Oui, c'est tout à fait normal. Linda ba été. Parce que baloara que oh ba aibi nanga asali boazon sibe non. Linda ba été. Linda za actrice. Et là qui na moto asa alinga qui a rejeté qui Linda. Yemoko alinga rejeté ye. Croyant que ceux qui n'a rejeté ye à cause de l'autre côté, à cause de l'autre côté, kombone ko kita, kombone ko dinda, kombone ko salaboy. Mais tellement que Dieu est grand. À cet effort, il y a que le Linda a pêché pas bateau et singela qui est tout le monde Linda aza partout. Et là, c'est pas le signe parce que les commentaires, il y a ma finga et sili. Et diminuer penza. Et diminuer, bah comme peut qu'on bête les commentaires car, bah comme peut qu'on bête les vidéos car. Et ça linga vraiment bien makasi. Parce que dès qu'il y a besoin Linda posté, on a nos silité, on sila, on doit comme bilobalo, on attend l'autre la famille libota. C'est que bah monier na Dédé TV maloba et comme aussi la bango bolobi ben moutongo azuko avancer quand na loba pas Poutine donc bino bozo loba même batu bazuko avancer bino bo finga ka batu bazuko avancer bo sela batu banaliza mabe ya lokuta ba makamba lokuta mais bon bazuko avancer na bazo kende tout monde Linda à répondre sourire na ya vie à répondre sourire na vie. Pourquoi ba biso batamo kitolinga so mutu place mobe olongoli mutu mobe olingi place wakenda souffrir abeba anyokama pour que azongela ka yo pourquoi tolinga batu ba évoluer te bisika baki pourquoi mais bino to bo sala ngwe pa batu boza content to bo sala mais ce qui muta kei est comme problème et pas la bino est comme problème non il faut toi assumer il faut toi assimaka. Actrice, aza contrat qu'on joue partout. Toi tu comment la histoire grâce luzo le tu koleka awa. Taka ne grâce à la belle vie. Si réellement belle vie ande ko pekisa batu. Si réellement belle vie daki on la linga raté peut que jouer place msous. Mais grâce à moi qui ko jouer pas si la tête. Algo qui jouer te mettre mon grâce à qui ko jouer pas si là. Naka ko tel se bato balanda kabiso qui est belle vie kanzi. Na maloba o yosu maloba pour la belle vie. Belle vie kanga batute. De même, ba comédien ba kanga batute. Mutu ka sel mutu akanga batu azaka moko. Et asi la bisalo. Et yepena kanga batu parce que tout mona Linda pas kenda ko jouer pas mucho pe bende les problèmes. Même Dinana séparation. Ya Dinana na sila ka bon yeso ayo ki rimer. Akangeli bino kanda bo panzani o lobsa bino soute boké kaka la quai de poisson bongo.
na Sarah Masiala donc akabonaka na batu bongo ayoki remet 100 ki atuna oyo toza bato koyoka likambo na mutu yaka approche mutu tuna ya tuna ate akangeli omba mokanda botala niveau ya mutu alors ton actrice na biso oyo basangani bali bapesa biso meilleur na bango baki ko jouer aba jouer en tout cas photo betela bango maboko c'est vraiment bravo à Linda bravo à Dinana nga na sepele na vidéo oyo eloko pene sepele singa sous makasi eza parce que kofinga éliminer nde bande kofinga Linda nano lobi te tando komi liboma ba comprendre que ça na liboma te et ande que place azali ba ocha à l'aise na Dinana ba ocha pas Dinana ba ocha à l'aise pas Calais ba ocha à l'aise la famille ba ocha à l'aise ah c'est retrouver c'est ça vraiment être actrice le CP singa makasi bande konanga en tout cas on a qui ko ça vidéo oyo vous comprendre tout tika ba actrice na so bazala libre tout tika ba acteur ba actrice na so basala musala na bango balobi l'union fait la force tant ba sangani ensemble bazo porter quelque chose à bien yango na ndeze sengo na biso pourquoi to lingi ba acteur ba actrice na so bazala ensemble to lingi ba kanga makaka esika moko ouais peut-être soko kanga esika moko et le ko toujours ko étouffer musala na yo mais tant ozo kenda ozo ko s'épanouir pourquoi to lingi ba actrice na so ba s'épanouir te tout tika bon bazala libre tout tika bon bazala libre Linda zo jouer partout de même que on va jouer partout so botali bien bolandeli bien et aka ne sika moko ba jouer ba kanga me sika moko ba kendara pas Dinana te po Dinana akabona na sila ba kendara pas Belleville te po Belleville akabona na sila mais bisika musu ba kendaka mais na ngambu mususu na ngamba Belleville TV ba tona so ba kendara te po ye moko nda benga bango te mais soka bengi ba okende po ye moko sila benga bango te soit disant loka bazana Belleville loka bazana Dinana bato ya solo bato mo benga bango ezate au moins mission so ba leka wana baloba biso tozana problème te soit bengi to okende rancunière motema ya keto wana motema ya keto pourquoi na vie faut que sepela lipambolia baninga sepela lipambolia baninga zala bien na baninga au moins la penza ba ofongolo ba ouverture mais ce que sepela lipambolia baninga te eza mabe batana baninga o sepela te eza mabe au moins ka yondo za supérieur ce qui yonete batu ba vivre te ce qui yoza na scène te film aller le kakitoko te non tu te trompes batu bazé belé ba jouer batu ba belé Linda koma sija mokeri mutala talent na eboye botika samsane ka kofinga la famille pardon en tout cas bon like bo partager